Menga, matata likolo. Na banda misiki na nga utala bangwana lelo ya na si formation epa ya lengwa de la forêt tani ya mbinga na bana kitoko tani ya mbinga na bana mama no safa kale ona kisara seke bana pana boye initila kosala ba bla bla photo yemba e kala lovona mutima nanga o memanga hodela Mwana Jésus chanteur aganga katime mbakae bilobalo bati tout salanga musique bisobana les patres jusqu'à l'homme. Ils sont en train de faire la possible. Boutala, boulot bon chicha là va parler de bon chicha. Makamba. Pesanga soba animateur toké. Plata. Ozana 3 jours. Sabalo. Pesanga animateur a des pliques moko. Toké. Toké mission aussi là. Kotika tante ya toké. Ça c'est mon logique à 3 jours. Immortaliser un grand par un autre grand, c'est-à-dire Ferregola qui a immortalisé Papa Wemba, puisque Mea Culpa, c'est le titre que Papa Wemba nous a proposé à travers un titre exquis, vous le savez, c'est d'ailleurs ce titre où Papa Wemba Tikarabuso na scène et Ferregola avec sa belle voix a tout simplement voulu immortaliser Papa Wemba. Je profite de l'occasion pour signaler qu'également t-shirt moi et salami à Kitoko na Lacoste beaucoup donc salami na mboka musika et qui télévision na kin par un Congolais qui pense aussi à nous. Mais tu dis quel est? Je pense que oh pesa à moi mouké donc il faut là tango ya quitté donc faudrait tala na il a moi mouké les tala moi munene quoi et ça l'a bien. Merci beaucoup mon cher ami. Voilà, on a sur ce plateau le groupe Cher a fait rigoler la chair de poule après cette chanson proposition musicale que Fiesta Mou a proposé Sommet à Culpa. On va commencer par Garçon Plaisir, qui est la bouche autorisée pour nous informer. Alors, cette année, centenaire, calme. Ouais, merci vraiment. Vous qui est Goma pour le festival à Mani. Ouais, donc merci vraiment, Tony Coco. Merci Penabato Tubazolanda. Bisso vraiment la Minito Tubalingaka, l'impérateur de la rumba congolienne, Jésus de Niance, maître du temple. Merci à la Minito, artiste vraiment, Aza Kitoko, Aza posé vraiment la Ninga Savanate. Formation beaucoup plus, c'est Sarah qui est toujours de la nouvelle qu'est-ce que j'avais dit aux sur le terrain. Bientôt, toujours lancé bongo, clip Yassika, ma mère chemise, bon, on a vraiment qualité à clip, on sali vraiment, bon, la conception, où l'artiste Jésus de Nuance, on sali vraiment un clip naïe, ma mère chemise, on sali vraiment un clip moko. Ma mère chemise, Ali, Nzembo, a dédié à mon Paul Muntu. Donc, bon, on a vraiment entrepreneur congolais. Donc, au sentiment qu'il y a clip de Zoloba. Donc, tout sali vraiment clip moko, jour et pour les cas, la TV, bon, on a vraiment, l'Impérateur
l'impérateur de la rumba congolienne à Sali Clip Wana. Mais bisol déjà, le coup est comme mon messano. À partir déjà le 9 février, toujours l'ongwa, toujours un méga concert na Katia Goma, un festival à Manito au Betawana. Après, on a toujours un rapide na Kinshasa pour nous honorer quelques productions. Mais bientôt, on a Zub Saraba Tutuba s'est préparé vraiment à conséquence. Toujours Boaka, maxi single na biso, toujours bien un premier soin. Donc, Bexi Mwana. Blaise créateur, na animateur, na biso yasika basali vraiment musala moko ya makasi jour générique wana kobima bon na vraiment niveau oyo bana mibali wana ba travailler vraiment makasi pour na ba répétition na biso en coulisses na sire ba musicien baza pour na kolobela makambo ya ba répétition nga pour na kosuki saraka na pesi mbote pa ya Alain Miez, le vrai boss na kati ya Luanda na pesi mbote pa ya Willy Moucheni, le véritable code mondial. Empereur JP Lumba l'a déclaré Rikéise $10,000 Obama Yvette Mbi Azam. Merci Julien DG Blaise Paul Vasco Madia. Alors, dans le cadre toujours à promotion album, qu'est-ce que j'avais dit, Russ Matadia, le bobité à ce chamini, parce que. Non, Titanic, Titanic. On va dédier cette chanson au boss Cicéron Bakumba, Somme 35. Bakumba nyo solide à yo, boss Cicéron Bakumba. Vous savez, dozara na yo. La grande là-bas. Libala ya ngana yo ekosala libala ya seko ata baba ndeli mokili ekosala kakadrie tatetsala etene chasera bomatsuko akanisaki akolamu ye moko bato bai ekela mabosalaki Putanyo matrio yaki Asa fungala kamote mai Ya same payo kama bondeli mama Kombo ya chogo no sopora resele na ngana masho Ya polingo na yo adrie Bolingo na epana na esali Kute ya mai la katikati ya dada Zonga nukio ya kompandela bolingo na yo Pesa mama au revoir Avato kene bato Tika masuwezi na bunga na kufelo Babalo moya noki ye mona na kabien Batanga silisi kopimwa yanga balingwe monani Tikana ya bisa yo adria muketi na lingako Merci beaucoup, merci. Sando nini batekaka bolingonga na somba yanga mobali Bonatika komilela na susi ya soka homo Souviens-toi de cet amour d'avance Je t'en supplie bébé Kazadi Kozaka kawangaye Bébé nangaye Nalela yo ya tro Komo bembo kenda Loba na ye baye Jusqu'à longo mon pétrolier Dede matene Motema nange Komi mufi na festival akria Soki klia Ningi ya somi soki palingi te ya wakisi Fesa umbeto ya mama Janete Michel Makongo Bamana tika kati bushona Mesa kwese repere kino mesali Elle manine na sela Elle manine na sela Kono senga retuna ya Andre mungu de jibeka na naiti makitosh Hukubo manga pa Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de venir avec plaisir. Ça, c'est le groupe cher à faire rigoler la chair de poule. Mais quand même, moi, des personnes à ma banque, et ça là, moi bien. Très rapidement, s'il vous plaît, Russ. Moi, premièrement, je remercie d'abord tout le show moi. Nakata Djouvou na pesi mbote bele de Charti Tenga ya Bali ya Kinge na pesi bele l'impérateur de la rumba congolaise na basa caché bien na Paris kapata mon boss et me revient na Bali tout bolanda parce que na zali mo rare na télé to uti disanga ni santé me beta ki dona ba non fana zonga
Nazongi déjà na prépare na maman tout. Tous toujours l'espace des 3 tours répétés coulisses chaque mardi vendredi nous sommes là et venez y nombreux pour comme musique à monter en volet. Merci. Bana goma batoto goma donc bientôt tous ya pour ya biso ça na makambo. Au moment arrivé au matadi ba merci moi na ba secrétaire na kati kisanga donc population ndrika ba leader donc mais tout le bela ngote mi mbanga passer biso ko yima nemi et nous sommes là toujours mais revient là-bas na Congo tous idéal matondo de Sali Tony un peu ton partenaire on a besoin donc ba visa pour faire à ça le PG blesse pour le Sali aussi maman on la bandagi ba te bela ba kotsa ba idée te pour kufa et là ba idée na nga ba featuring wana e kufa te. Ah, Gaïe, ça me l'a. Pourquoi on combattre bien? Pardon, mon frère, quelques personnes à saluer, on va recevoir le groupe. Jésus de Néance, moto Yambo, il y a une chance à vous à la pembeni naïe. La bossanité vient en gaï, beauté plus l'argent, Giscard Longomo, le grand pétrolier. En plus, Blaise Lang à charge à Banalemba, mon vieux. Bah, vise à bonda prêtre, donc Bambote Sugozali. Pardon, merci. Yolo, mon bimba. On va prendre une musique à maison mère, mesdames et messieurs. En commençant par notre ami Pierre Roger pour le Boliboni actualité. En tout cas, voilà, Mboka Tony Koko Mote na yo. Pardon, ingénieur Pagui. Lukela na Mayakamba. Lukama Roger Toké. Natondi obotondi ndenge oyambi mwana Mboka Pierre Roger, papa sans chéri, papa Yoji, oliboso matalata mabino na tina bopanzi basango matali mwana Mboka Wera Sound. Oyezali équipe nationale ya musique à Congo, oyezali nzongo elambaka ba musicien pe bimisaka bango. Donc mwana Mboka Wera Sound et le même obali papa Misala azota biso le grand formateur. Donc naera ko ça ba Mboka tozaki te na Mboka Mba Kinshasa tozaki bongo libanda et ya Mboka Mba Kinshasa mingi na Okatanga na Lubumbashi tobeti mindule misatu na tina opération totonga ba stade toaki ko kendelikasi na Mboka ya Gileti Sol ya Jolie ya Konga tobetaki mondule yoko nde toaki ko sukisa mindule mibale na Luala bana Mboka ya son excellence papa Richard Mouyege Mangaise wa peska ambaki biso kuna na Kolozi tobetelaki ba Mboka bana Kolozi mindule mibale na tina opération totonga ba stade bosanga na biso Mboka Mba Kinshasa toye mingi pona bosengi ya ba fanatique bazo senga ba clip bilili ya banzembo ebele loka ba Jean-Marc Kabunda banzembo loka ba Lokoso banzembo ebele oza na kati ya album 7 jours de la semaine. Donc mokonzi mwana Mboka Wera Sound Mikolo Mileki amipesaki na kosalaka bilili to pe ba clip ya banzembo wana. Donc ndenge tozo sora boye mokonzi azana pe po akei ko sala mixage ya ba clip wana tope masolo nango po azongela biso awa aya kosilisa misala pone toza boye kisangani baza kolela mingi bande kwa kisangani bazolela opération tout on va stade kota kuna kasi bande ko bo pesa biso motango po Angola eza kolela Angola eza kozela uto 7 jours de la semaine bima nanu babina zenga luketu te nanu babina bokate nanu babina il faut kota te faut ba mona ba grand chanteur oyo bazara na kata nzungu oyo lambaka ba misenyo surtout ba yakobin sa bango sombele suka bisanga bolo bonde suka bingwale porte parole la boka oui est-ce que toi mi balé c'est la personne mbote na courage makwela Eric Ize $10,000 c'est quoi MD2 fiston ituku Didiosh Motona Nzambe Lumumbe diende baoba so itoza kitoko beza salon ipo mufwele na barumpe pressing Chilo Seba Soit compagnon de l'élite na yo Alain Chibangu tobo saniete soit compagnon de l'élite hein bandala Festambu bana fitisiwa. Voilà, j'ai également les musiciens de Wenge Musique à Maisonneuve sur ce plateau. C'est un plaisir de les recevoir ce matin également sur le même plateau que ma musicien Ferregola. C'est l'idée de 2018. Hein, Mayakamba. Ah, mon frère, bon lisate. Zon guitare. Ah. Aujourd'hui, tu as un pianiste qui pourra t'accompagner. Shedalova, c'est plus là. Ah, c'est Obama. Mais, Mayakamba. Kourikati. On aura un peu plus vu ça, salam en union se vanda déjà. Tony Kokobano, Basimba Biki Rouge, Bazarana plaisir, il y a aussi Biki Rouge là bango. Tant bazo mon élève la classe, Basimba Biki. Non, mon frère, je t'interdis. Toyoka Bamba Yemba, pardon 2018. Maison mère n'a fait go là, le plateau et ça la bien. Si je veux, je peux ajouter aussi un autre artiste musicien sur ce plateau, d'un autre groupe. Allez, pour ça, vous bien. Pardon.
Au revoir, mon frère. Ah, eux, t'es mis à l'oreille dans son plaisir. Allez, Maya Kamba. Papa, pesa tête, ok. Oh. Mon frère, ok. Okati, mi. Ah, ok. Dina, les professeurs. Namoni bino lelo Marcel. Toni koko nasepeli na Maya Kamba ayambi biso lelo bana ya wengere tayembara batu banyoko asepela tokoyemba tomoni bino na kati ya Toni Koko esengo na motema bana wenge basepelio Ave Maria Plenia Gracia Dominus Spiritus Sanctus Benedicto Dinara Ministre d'Ambias Raviri Ramire Patari Ribilara Kitari Oyo salinga etikali elembo na motema Maître Changi Nanoko kite ngana leli Ave Maria Plenia Gracia Dominus Spiritus Sanctus Benedicto Dinara Maboke Marconesh Beze Mabuze La teibe me mambia Toni Koko Kisasa Kumime Yepanga Takala Natamala Bakese Ebele Malekara Wenge Toni Koko Yeti Biloko Esali Malamu Menga Westaza Itali Kono Banda misiki na utele ba mwana lelo yo na sifama soye pa yale wana la forêt Toni ya mbingo na bana kitoko Toni ya mbingo na bana mama no safa kale wana kisa sala monge bana pana koye initila ko sala ba bla bla photo yemba kana no bona motema nanga o memanga hodela Mwana Jésus chanteur aganga katime yembakaye bilobaloba ti tosalanga miziki bisobana le patre jusqu'à l'ongoma Tela Kati. Kata ngando loba. Kata Maya Kamba kata. Obi na bae mabe. Elo ni bo sana bae. Hein? Maya Kamba compliqué sous bango. Tokei. Ok battu le minute va se pela. Tokei. Tika papa sagala na bala bango. Maya Kamba change teo. Maya Kamba change teo. Nasoyemba na bana na ngai. Bobaya ba chante il faut qu'on yemba. Chante solo con la moto solo ba. Ngenga na solo pele moto papa we. Bolingo esalema mpona moto nyonso tu oya kokoka te ifo abwakanga eponge basufase na yo yango nga na mesala yango yawera nsone blese mabuzi viroge mwana mbokaro bana wenge bayemba na lati ya na ndoto na nganganganga Batike usamelise akatulete yokozala na kuseli baya olinakinga nzetako ipoibonga linganga natika kulela pasi linganga natika kulela linganga natika kulela pole
Ayebi déjà. Ayembaki. Toke. nabondela bangelu basiplie nzambe batia profile elanga na ngai yoyoyo jesile patrie moto ya mboe botika bana jesi basala mosala na bango biso te sukse eza na biso lelo kongo mobimba libanda bazoyoka le patre banasi balala banasi bapaza makambo akoyemba eza bango te yawe rankele ikwe Merci. La continuité, c'est...
Voilà, c'est Robinho Mundibou en Angola, à Luanda. Donc ce sont les images de concert que nous proposons quand même pour voir comment nos artistes... Ah, excusez-moi, hein, je un peu malade. J'en ai la voix qui s'en va. Excusez-moi. Voilà, je disais donc ces images pour vous rappeler que Robinho Mundibou déjà aussi à Kinshasa, hein, Gonzalo. Ah, ça déjà à Kin. Ouais, ouais. Tous il a déjà noir et blanc. Ah ouais, tout d'abord. Déjà deux bords, voilà, c'est déjà jouer les ballons. Ah, mais déjà, là c'est plein fort. Ouais, ouais, et ça, vous jouez bien. Donc, on s'est comporté aussi très bien. Vu que tu as 10e dans Hit-30 dans Classe Africa. Donc, tu as déjà couleur, il y a bien, il y a disque à biso noir et blanc. Et puis, donc, on remercie Bandoro Nabiso à Angola. Précisément, il y a ville, il y a capitale, il y a Luanda. Ou Bayamba Kibiso, Bandora Kibiso. Et puis, répondre à une invitation. Il y a rendez-vous au Topesana qui est le premier, c'est à Piscine Alvalade. Donc, il y a des gars qui viennent grâce à Paolo Tudulu. Et puis, Robin Mundibou bientôt à Kenya pour nous répondre à une invitation pour nous concert au Kenya. À très bientôt, toujours Kenya. Donc, toujours continuer de tourner dans Bissou. Tout le tout un tour de commune, tout côté de la province, et puis maintenant, tout côté de la pays. Donc, la fin de Bissou, c'est le rare disque de Bissou noir et blanc. Et en mars. Maintenant, tout cas, nos dates, tout cas, les jours. Mais, oui, il disque en mars. En attendant, vous continuez à consommer des titres promotionnels au Tuchana, où ils ont joué les ballons. Ok. Merci pour nos résultats jouer les ballons. Et puis, merci Tony Koponano et Amina. Je profite de l'occasion pour saluer Saint-Mathieu Mbela. Merci Saint-Mathieu Mbela. Tobo salité yo. Le pasteur Padoum Petit Longa Moto Nanjambe. Pasteur. Ambote Belé na poto place aux alliés. Père. Ça l'est bien quoi. Alors, pour en finir, Tony Coco, donc tous on a déjà d'activité tout dans le ce chiffre 9, y compris la répétition, la résidence à mon côté, donc la répétition coulisses. Donc, bon week-end, on a repris ça dans LH l'État, DJ 27, Doug Dini les pouvoirs depuis Paris, Chimile Hilaire anti-dollar, Alain Moussikelo, Eric Iseo, merci. 10 000 $, c'est quoi? Débat locaux, ça Yves Youssef. Merci beaucoup. Nous avons communiqué, mesdames et messieurs, je dirais quand même que c'était un artiste musicien congolais qui s'appelle Cardinal Wagilo Kubanza, l'homme au verbe facile. L'artiste réside en Allemagne. Il est auteur-compositeur de la chanson Bravo RDC. Dans cette chanson, on est ensemble. Bah, ça a chance. Bah, c'est là où on a comment Tony Koko et puis Mikolo, puis surtout Yemba. Tout Yemba, pour Yemba, mais tout comme ça, samedi prochain. C'est notre boulot. Nous chantons. On a featuring. Nous chantons. Nous sommes là pour chanter. Maman fait que c'est ça, c'est pas grave. Samedi prochain. Je vous accompagne tous. Merci de venir avec plaisir hein, sur mon plateau. Faculté des droits, la grande distinction. Na comment juge président responsable et sous l'arbre à palabre. Ah, samedi. Bawemba samedi. Bawemba samedi. Masaneni. Il tombe H. Ogenda. Nazali. Pana. Pana. Genda. Nazali. Actualité nous est lisso. Yo, oya o meka kiodo awa yo. Prêtre bambo kiodo. Ah Florian Massamba mon ami. Prêtre aka mo prêtre mo il est nzambe. Nkole yes. Abo isusu kiodo. Nabim prête. Bon, nous avons musalo avant yo une expérience na yaza nango. Mikolo ba bien artiste du moment. Donc artiste du moment, Jigel Mani. Donc programme ya abwe. Tay nana bete na mo no si here. Loba mamoye la yo kende. Non sola. Regrette. Abo ya kiodo. Ah, ngaboya mbatu banali bosote. Mais prête mo nzame. Merci beaucoup de venir. Donc message ya kake village ya Kondo. Ngai. Oh mon oh Jigel manganta aima am. Donc chaque lundi à partir de 16h15, la CMB DJ et puis nous rediffusion mercredi à 9h45. Tous les qui étaient battus sur l'île travailler, premier a fait nada. Master Bimbo, Nelam Haché, il est à ça. Ça aïe. Donc tout ça n'est pas bien abissant. Avec ça plus de 143, 89, 680, 46, 69, plus de 143, 680,
46 69. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup de venir avec plaisir. Prochainement, aux autres, tu trouves voilà. Le boss Cicéron Bakumba, Makamongo Yangoyo. Obenara Makambo, Nena Sala, Ramusala Yangoyo. Yangoga Nazo Sala. Maître Berlarmin, Harold de Badibanga. Makamongo a toujours boyka. Voilà, on va faire appel au groupe cher à Fabregas, Light Music, Villanova. Donc nous invitons le groupe et on va continuer cette émission dans cette même ambiance avec plaisir. Hein, ça va? Oui, ça va bien, merci. 10 à match. Dénivé dans la DV Mwanda. Internet, satellite mondial. Ça va bien. DV Mwanda. David Loutet, Giscard Bomoni à Bazabia. Shoga au millionnaire en dollars. Puis délégation Benfica Mobimba. Moni les lots. Yo les loyers émission. Il y a Tony, ça les loyers émission. So moni. Bah villageois tout bah Mobimba. Y a un chanteur, un danseur qui chante. J'adore. Pardon. Zala kaka. Sko yami bena ba star. Comme le mingi na comme star. Tout le vélo tété. Yami bena ba star. Et puis il va chanter en animateur. Hein? Émission c'est lui? C'est ça? Ah ok. Non, pour l'émission. Tika. Tika Bilozo Sala. Il y a Tony Coco. Kamba, ça va? Oui, ça va très bien. Makambo na luka ma kamba na luka ye kambo si ibula Christian Solo Diego pardon yaka ah non ba boulot yaka hein Diego ça va mon frère ah je t'ai vu il y a longtemps je suis très content aujourd'hui que tu es arrivé à temps ça l'ira bien faut vanda ma kamba yo le côté le matélelo yo makamozo luka na ba quartier Diego ça va santé mouvement ça va normal animateur moi là hey ya machuda yaka pardon yaka mais vous a chanté au Melami non na Melami te la ozela anza mama ordre ah oui bando longwe on a ça fait rigola zo bundana nous yo moko fusa la pe mouvement na yo ah c'est bien c'est une bonne chose Maya Kamba un chanteur va mis ça tout na plateau il y a un animateur en amour c'est là Sabalo Azali animateur mususu ya Wata Azali plata yaka oh makambo ba bazela la banda ku yangoyo oza bien très bien makambo ba le kana ndaku bazela yangoyo patu boni ka tellement wapi pardon mon frère Choumi pas d'aller mais wapi toyokanaki na yo makambo kosala bageza te fo bayoka ba bon chanteur na bana d'accord on va prendre d'abord l'actualité et plutôt que très rapidement 10 à match actualité Zandé. Oui ça va merci à Tony et Dato Bandaki mais je profite pour saluer le maître Fabregas là où il est il séjourne maintenant à Paris et puis pour les informations je crois les 10 février alors ce gizmo na niveau ba Lyon et puis ba villageois tout ah ba tout ba la biso boelelo na plateau donc toza biso to na blocus biso to na repoter mais to na blocus ba information en courant semaine to bengaka mais maestro habito zo attend ba villageoise to zo attend pour to na blocus non mais quand je vais dire félicitations à ce que vous avez fait à la maison, les gens vont dire ah Tony comment muta Fabregas so na commission ba faire Tony comment muta faire so na salle chumulo mamili so mon kondi petit Gérard mwana nyonso na toujours les savoirs ne m'ont pas dit déjà les d'accord ne m'ont pas tu es prêt mon frère dans notre idéologie on commence avec banane vous êtes tout banda biso tout t'es animateur bazaba ah tout banda ba chanteur pe bazaba yo kabango toke betanga mai moko Diego ya Wata Azali Machuda Azali et puis 10 match Azali Azali moko te hein toke ba oye melanga nzembo dans ça mapena zu animateur ma Christianie Koko héritier Wata na balo bananga milito le savoir ne suffit pas aïe aïe aïe
la connaissance mieux que tout. Ah, oyeba. Tatimboko ayebi, Ritiem Fama ayebi. Patou Bonyoko ayebi. Ah, David Lutete Zawadi Pipita Leli Nalukio Namonyote Atanandako Nalukio Namonyote Wata Papa Neritiana Wata Kogae Kisamuteba Kisamuteba Yaya Okomokende lokola mai Zanga Tela Mayeso papa na Jesi Yoka shida wazolela Joe yenga na maye Otema komi konyo kolonga lokola kaka Bazobeta mabasete Chanteur chante Danseur Nini na sala Pona suwayo Ata mwandambo bolingo Pesa kanga mama na bana Mwalimi bauli Bekeyo Tani koko na lela Cheda love Dala nime omeminga na limbolo Bolingo yo Salinga mabe Tani ya koko na lemi Parasite Bolingo na ngai memina motema Yokotisi likukuma na love na ngai Yosolisinga na desa petit bébé Mama ye Mama ye Mama ye Ma yo 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 Santia ye Ton amour m'a rendu folle J'aimerais tout vendre de ma jeunesse si poubelle À cause de ton amour, je suis devenu folle À cause de ton amour, bienvenue mon nasi wapi Atandoki ya mokwa kolinga te batika ye dans la nuit pour toujours Malgré que mon salon na ye sengaka toujours molili ezala Konyoko et patou Ok, on s'était Ya tenu rande ba mama Wo bakati 3 jours on est ba mama Toloba te tuyimba baza kobeta musique mélodie Mpoto yemba Mpoto lobate Mpoto lobate Merci. Oyebi koyemba oyo na sala yango so muta oyembe talié so muta bona oyembe talié kaka et sont les téléspectateurs qui jugent ce qu'ils sont en train de faire na posi botala bino bo jija la ba parler de bo jija Mayakamba pesanga so ba animateur toke Plata Ozana 3 jours sabalo pesanga animateur a déplique moko toke monsieur aussi là Kotika tante ya tokei. Ça c'est mon logique à 3 jours. Oya ninga kabwa mama. Ninga ninga mama. Motana na mai. Ali mama mulami. Ya mulagi sana lele. Tomo etani ya. Wagi sana lele. Bise bulama. Ya! Usana na! Esena dalangiyo! Ya! Ya, usana wasala! Usana musala! Hey! Usana wasala! Usana musala! Yaga! Esena bengagiyo! Ya! Ande tokana mokimba mumoso kiko pandasala! Yadi mosore! Yadi manene! Yadi kaki zambitwa! Yaya datre kosa kosa! La purga tenu! Anania! La safira! Erike fure! Dale pasado! Erike kizambie! Kosapa! Mukimbabu! Ale fami na kela dekale! Tokena mo! Yengwene Mayakamba! Mayakamba! Balola makambo! Tamo wadana bela memba biso!
Tony Coco. Il nous faut un beau salon pour aider. Beau salon on a ordre. Non, on appelle ça là-bas. Attends. Pour qu'il n'ait pas sondé ordre. Ou quoi qu'on a ordre. Ok, on va te mettre dans la biso. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. C'est un plaisir de partager ces bons moments de la télévision ensemble. Si vous avez aimé, merci. Je pourrais vous retrouver le samedi prochain pour un nouveau numéro. Mais à 22 h aujourd'hui, c'est la rediffusion. Et demain, dimanche, c'est encore la rediffusion de cette émission à partir de 1 h du matin. Mais cette émission en 2018 demande à ceux qui veulent bailler Mbarababouaka. Tout à l'heure, talent là-bas. Tout le monde est en fin dans Malélo. N'est-ce pas, Rachidi Makassi Tango? Merci. Allez, continuez. Animation de